ngani bisaki bato que bazala patient na ndenge nini bokunzo eza sikoyo eza bokunzi ya partage oyo nga nazozwango lokola transition sans Kabila tobunda to se débarrasser na système FCC ya koloka jambe glissement ezala te Kabila asala glissement te bango eza na leso kopesa moto bango eza na leso kopesa moto te et en plus élection ntabi mwambango alembi te kobanda Mobutu te Kabila perte alors tina na coalition kaka ntamwa lelo tokomona que trop c'est trop plan B papa à table nous en a arme parce que niveau population combien tel la Tchesasco azala ki dictateur ko leka bango bakimisa ye na Roumanie talo le gana Algérie bakimi ndeto ko sala plan B 1 million ezo kene ngakati ya bato hata usana mendo ko bisa basuda to ko helicopter to ken Tanzania. Eh oui, bonjour, la bande de Kotou Bolinga, Rachou la Caramel, correcteur News TV, Ndete Sarabino, place actualité, Zali, correcteur News TV, Zalrawana, place Mansolo, Yamboka, Ekobeta, Rachou la Caramel, Yabino Molobeli, la servante Azalrawana, pour nous pesa Bino, Penza, news, Nyoso, Yamalam, surtout, news correct, donc voilà. Merci Boza Ebele, Bozolanda, Papa État des droits, Pépin de prix Afrique du Sud, François Kaboulo, Maître Moukichi, George Washington, Bijou Bimpe, Roger le combattant mauvais, la bouche autorisée de Fatih Béton. Merci Nayo, merci Lissous, Pascal Ntenga, merci na Passi Diba, merci na Rash Power, merci na Bandekotou Bolinga Rachou la Caramel, Wana Bino, Balobi sans vous mentir, actualité les Ali Penda to habiter élection 2023, est-ce que ça to ezate recensement et que ça la maté, les l'homme là na lobby qui veille patriotique et koufir. Le pasteur évêque pasteur Moukouna lobby les lois sur le dossier de l'actualité et l'ongo na ba président ba parlementaire de BIDPS Cholé Azali wana pasteur Gulit Bolinga Azali wana Yoka San Bolinga Azali wana président Jules Azali wana na bango bakosolo elongo na avec pasteur Mukuna pour na kolobe la dossier d'actualité kasi toza libanda to kota toza pena ba news ngo et puis to landango na bino na biso elongo entre boza pété correcteur News TV zara ya bino bo s'abonner massivement pour l'actualité sur bien réel ezaka a na correcteur News TV kabole lenga correcteur News TV soko tali lien tinela bato musu bata l'actualité lelo ezani alors mais les camps comme tel les camps ya mwana mwasi tobo sana yango wezela ke loko kaka ndenge bandi kuma mensana toni tokanga diomi dongala tolo bani tolo ba viol alors ça veut dire que c'est toujours ça oui. Mais ngana zela ki prisonnier politique c'est-à-dire prisonnier politique ya FCC donc le koloba sangina posé il faut arrêter et koloba il faut arrêter mouvement combat tout créer tout tient en prison mais l'herbe juge Batali va trouver que non il n'y a rien à nous sur le bon vraiment vous vous rendez compte qu'il y a des monde qui n'est la moto na zobo mayona monde qui se grande donc juge Batali va monter les habits locaux putain ba kitengai c'est pour cela que nous avons aussi retrouvé na mission bien sikoyo toujours to mener combat to que na utina soko alors avec Pascal Moukouna, vous avez la prison, expliquez exactement il est au monde de la prison. Parce que dernièrement, tout le monde qui audio moko, il a annoncé que Luba Boumayo, Moutoumora Koti tout dans la Kati, mais c'est l'objet d'enquête tout ça là qui en tant que besoin d'investigation, on a trouvé qu'il y avait un monsieur qui s'appelle Tati Bingana, ou quand même paix à Yébani, ou à la action même Libanda, basons ça qui est en prison, mais expliquez lui d'abord et l'autre il est en prison. C'est-à-dire que au moins les prisonniers après 6 jours
na ju visite ya bato vers 2h du matin na fongola kaka na lobi na kofongola te jusqu'à ce que ba yiko pompenga gaz na tombé évanoui et ce qui besoin l'ande bien ezaki na ba audio ezaki a sanze makila a kufi donc c'est plus que bébé qui na kusanza je quoi sanza makila je quoi sanza makila donc bah c'est là qui tout pour na toucher santé ngai bateau bien armé c'est la vidéo c'est que pardon na autorité morale na première dame est alors c'est à dire que c'est que ils ont moins cité est-ce que le bazuba na ngai bakena bango na famille moko na golf boye bisa papa na bino a retiré plainte sur notre bisoto bimise kona plainte contre Joseph Kabila. Ouais, les preuves sont là. Est-ce que les gens beaucoup le monde moi c'était donc ma camazeli tellement ébélé on a kotanga même bakombo o ina tang même kuna na nité tolo baka chibangu kanal alo bakini na bana ngai à cause de la zone ma camazeli ébélé na bombi na mususu papa n'a bien besoin de condamner et tout ce décidé. Ce n'est plus la justice. Batou, FCC n'a besoin de décider. Mais ça n'a pas de salango. Des bateaux, même l'air baouka qui n'a pas non. En tout cas, merci na Moukonzi Mboko pour l'état des droits. Ce qui est là qui était, n'a pas fait non plus dans la prison. N'est pas ça. Voilà, c'est Pascal Moukouna na kati ya prison, toujours la présence, il y a patron à la prison, c'est le directeur de la prison, Azana adjoint naïe, il y a des services, il y a ANER, il y a DEMIAP, il y a la police, il y a PEM, il y a beaucoup de services sont là-bas. Est-ce que ROZO qui problème moi, est-ce que le patron à la prison, directeur naïe, qu'on rendre visite pour consoler yo avant que ça l'appelle na instance. Oui, c'est-à-dire que na tongo bayaki. C'est na ebiso baboka qui porte, babimisingai. Mais na butu je ne sais pas si il était des besoins pour intervenir dans Boutou. Les camarades n'ont pas de complicité. Complicité dans le dégaine. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens pour nani. Bato baso benga na Boutou. Bazui paye. Bato bazui. Ou bazeli ko veiller qu'on est en prison. Moi na zela ki na numéro ya moko na bango. Baza ko attaquer papa na pavillon. Bo sala to boko mawana. Tongo etani. Na yebite ezongi. Pour motuna na oyo batu nyonso batindi biso ke avant yo bima boloko zongi sa lopango batu oyo ya banda lovanda kana monyo so zongi siango papa ezeli pona koteli sebino que FCC il faut baibe ke bakomina suka batika bilo pona ba se katumbi c'est le problème azongi sa lopango c'est toujours ça bilo kwa ne tourna ka que c'est jaune lopango mercenaire munduki soko tele biloko tu ezaka kutino ezaka munduki nani Frank Jongo azana ba minduki donc c'est toujours ça mais bazo bete que comité modèle et ça sopenza na tina ngote na sana le pa mutu te papa fait que yo bimi ari machine na boloko aujourd'hui Vital Kamerhe na boloko aujourd'hui badoli makambo na boloko yo ki mundu be salite. Bon, c'est ça le problème. État de droit, ils ont raison, pas pécher raison, ou ils ont tort, pas pécher tort. Les personnes sont très bien. C'est mon intervention, il y a président Félix dans cette histoire. Et ça place. Président Félix a été kaki, justice, c'est ça le mot. Abeng, ni procureur, abeng, ni nani, mais bango ba kimi se ba juge bandako. Bakimi se ba juge bandako. Président Félix abenga ki juge nani, ki bonga zota mona dossier na mutu. Ayoka ki président Félix abengi, non. Tina puni. Lingo tel c'est que a lingi état de droit sanini, tout ça là. Ki boulou ba isate. Mais l'herbe zo belika mo ki boulou ba. Moi ça me pousse à
faire réfléchir les gens. Est-ce que Kabila a salaki makambo Félix Social? Batou baby qui na bureau c'est que soit na soit. Biso tout ça il faut dénoncer. Même les réunions ça ndengeni ça na soit. Est-ce qu'il y avait un problème? Na seniao mutual boso zakina ni abe malmal azaka wa. Et ye kolandana ni mulunda azaki wapi et ye kolandana azaki wapi nana lobaki mutu moko lobaki te batika distraction nazo senga na Denis Les nengo lobi wana azali mukambi zamba cheke mukambi ya bato lena zolo ba pasteur aza passer na bampate. Mais on a le bilan de pas mauvais berger. Mais Bapé, Bampate bazo kouf, bazo lela, bazo souffrir. Yo zo soutenir mon toit, so moi ça Bampate passe. Tolé. Donc il n'y a qu'un sens. Prophète Nathan. A comment qu'il pas David te prendre comme si comme Kambozo c'est les angotés. Samuel a qu'il pas ya nani Saoul était pour nous comme c'est que beaucoup de gens yo esili oh tolé nini biloko nyonso ne zamba lo bachaki bango na munoko ngana za camarade de Denis Lester ngana tambula kana Denis Lester na fanda kana yete ngana kan kana Denis Lester papa konste ezamba lo bachaki na bebo na ye ngayo na yete. Ça c'est l'émission bonne. Voilà. Ça pour nous tel ce que checker yango na munoko. Ngai na Denis Les na plateau ya kukiba. Parce que biloko toi zeko le bana za lokuta. Donc ça pour nous tel ce que senga peuple congolais pardon. Papa avec les Asenga église pardon. Alors bima kambo lokuta. Yazana mboni ya kuleka kana ba chaîne nyonso mbalamu. Donc peuple les autres souffrir, yo zeli ko servir, muto zo faire souffrir peuple. Tout le banane papa. Kabila a pensé que Denis Les Mbo. Kabila a pensé ngambo. Na moment Kabila zo salama be, bino boko ebise yete. Pas pensé ngombo. Yo ka logique ya muto zo le pasteur. Donc et ça pour na kutele sayoke. Bango mingi na jara ba passer ya modelo. Il faut senga pardon na peuple congolais. C'est-à-dire que comme ya malonda ezeli comme monter de toutes pièces pour distraire le peuple congolais. Na uti koloba ke na moment tozalia muto ko ko biso le kambu ya président sénité. Puis tout ça besoin d'abord il y a révision, il y a loi électorale. Ba réviser parce que ça qui taillé sur Batouane. Et le Kambosoke Kouya, il y a président Séni. Après, la deuxième position. Mais ce que l'église est ça qu'on s'est divisé, c'est Malonda. C'est que les politiciens, les côté na kati, les gens comme ça. Donc, Malonda wana, c'est que c'est la volonté. Il y a FCC. Le coup de besoin de quelque chose simbaté. Alors, nous t'avons fait. Mais bisous tout le biboui. Le Kamboya Malonda est athée. Le Cambia président Séni exacté, biso zeli révision ya loi électorale. Papa avec les lois yoso kokinda kotika plainte mokili bamona. Et salamate na moka na biso. Constitution bakota parlement baloba ancien chef de l'état bako simba été. Il faut deux chambres va se réunir en congrès. Individu lokola évêque a osé ya okende ko déposer plainte. Et ko saka liboma ngote baloba na yo. Oui. Mais dans le Bakiranga Liboma, mais je suis là, n'évitez à Komimanga, c'est le peuple mongolien. Mais c'est quoi autorité morale Barosimba Indegini? Il est plus que Dieu le long à Congo, à sa relation à Makassi, armée na maboko naye, justice na maboko naye, mbongo à sa nango yo sa nangote, okoko samba na yete, est-ce que vous avez fait et au salam Indegini? Parce que d'abord, tous les tyrans, les dictateurs yaminènes, bakwesa kabanguna peuple. Les akamindu kité.
Ça veut dire que dans la histoire, les dictateurs sont amenés le peuple. On ne gagne jamais le peuple. Na koyebi sayo que tokuteli sabango que peuple a gagné toujours. Plainte te déposée na cour constitutionnelle. Nyonso zolo bawana basala kangu surprise ko baveke makambo zo ya nasema. Yo so mona na mboka nini. Mutu ba juger yete même sur le passé, même sur le présent. Les lois côté le pam 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 pam. Abomi bato atasa. Beaucoup jugé été. Bato seli biloko wana ba éminent professeur, ba docteur en droit. Ndé besoin seli biloko wana. C'est payé Zali. Parce qu'il n'y a pas qu'ici, plein de choses qui sont dans ce pays. Ce qui a jugé, c'est payé sont jugés. Les nazis en prison. Plainte déjà, c'est acté. Donc c'est que d'ici là, mandat et quoi. Et ça peut nous tenir ça. Bande qu'il faut bailler que bakutaki mubutu azalaki na mboko. En son temps, c'est plus puissant que Bango. Akenda. Les ana bakatafi bakenda, Saddam Hussein bakenda. Na Angola tuzalaki na Savimbi bakenda. Kabila kokende. Akutika le sekute. Il se trompe nengo zomo na bazokuta na Bangwana. Mais dans l'air, vous avez tout besoin sale. Vous avez trouvé quelque part. Et là, comment vous avez engrenage, c'est que votre fin est serrée. Dans ce peuple congolais, Babang et Soubatouane. Son hommes de la prison. Et ça signe Zamba Pessibango. L'air, c'est que tout puissant. Dans les 30 ans. Le col a 20 ans na mutu na bango ba kitengai zamba teleson boza ilote na tangu Saul azali roi zamba yikuche David le zamba che David ayebisi roi Saul qui n'a rejeté yo papa même l'histoire se répète Saul est rejeté par Dieu malingi ko l'a jeté. Donc pour naïe, Azar rejeté. C'est pour ça que vous consultez même les charlatans. Quand vous prenez pour consulter, abandonnez que David, Boutou, pour na koboma. David a commis kokima. Et Bible les autres, c'est que à un mètre. Alinga boma David wa na quoi ça yo que bakoki ko sala tout mais ce qui zamba termine pour un changement muto ko fete beaucoup de ba cuisiner beaucoup de ba c'est comment oyebi ce zamba c'est que oyeba que cuisiner oyebo ndengo yebiwan na zana kondim même chef de l'état paix ayebi que cuisiner boy à coucou fêté. Plan nous FCC et vous allez déjouer. Symbole comme les accords. N'est-ce pas que Dieu existe? Président coucou fêté. Même Ndengo Zawan, Bakubo Mayote. Les assure que Ndengo Salakao, vous avez cible, non seulement Gaï. Bakusele le Teza Bamangis. Bachaki beaucoup de gens sur le terrain terroriser battre mais les gens comme si nous que beaucoup vivre beaucoup monde faire il y a des parts na bango beaucoup monde faire na bango ndenge mubutu akimaka bango pe bakim Kabila akuzonga kali société noté yango akuzonga na zeni oyo solo bwana atana ndoto kusala mate ngana utiko sala ko yebisa ba journaliste bazobe 2023 ah mais yo simba
biso peuple congolais tout le 2023 élection exacte élection égalité ce qui est recensement c'est élection exacte qu'est-ce que pas dans le recensement 2023 yango it c'est l'élection na carte d'électeur élection exacte basa makasi basala yango mboka yango bo bamone ke lokola bilanga na bango na basala bakoyeba que le peuple azali 2023 ce qu'on a fait biso ke veka le bin don quelqu'un na bango pamba ko circuler partout dans la province basala ba découpage ba bi nombre ba to basala découpage kenge sana ba to boni et le quoi le bossu c'est l'élection jamais donc wana eza bandoto donc biso tozali susu na nino nteza distraction tolandi Alexis Tambwe Mwamba ozali bon président ya Sénat à lobby et le gouvernement va ouvrir compte moro spécial pour organiser l'élection et sengeli organiser dans l'élection salima dans la 2023 cycle électoral wana ekoki ko lekate glissement zalati na tango akabilo ba fongola compte spécial glissement zalati kabila sala glissement te bango bazana les soko pesa mutu bango bazana les soko pesa mutu te et en plus élection ntabi mwambango alembite ko banda mubutu te kabila perte alors tina na coalition kaka ntamwa alors il veut passer un coup de temps qui na suka na yo tous en habitude na mi cette retour na suka ya les boursiers allez d'abord na ba élection au yitiko salama au ya bino ba pasteur et aux na prison le sambo na ngezala ki ke papa bima et on peut sa biso vision na provision na plan B au tout ça kosela ça me peut ça les grâce au bimi mais tout lundi na la télévision ndeko na bino le général Rockman Sonic a foot au nom de mon agent aux na prison batika la jamais ko le TV pour le bakino tout ça derrière Pascal Vecmo mais les lolo dit que non mandat na non décidité bino pour ça le tribalisme pour ya za mutakata vous pouvez poser les bango ndeko kamba on vous a mokayo bon l'air bozwaki liboswana banani bachaki parce que le bika bolongo linga neza mutoka disco lero zwaki liboso banani bachaki kaka baluba wana un pasteur à cause na di kambu ya tribalisme te na ndimite ke ndiko afande azamuluba mongale kote awo siko ya zali koloba makambu ya bosembo ya nini likambu ya bumeza donc ezali faux débat ce qu'on moni pasteur na Trump ya lokola soni ndengo zolo bana zolo malobo zolo bana c'est que ba politicien bazana sima na kusenga ba pasteur to céder na mouvement ya ba politicien te a biso to zolo ba to zolo be le peuple congolais donc ezali makambo ya lokuta biso toke ngana ki ko appuyer muluba te ngana zaki na prison na bimi na côté déjà que l'élection ezali ko salama bato zami balé maman moko na dodo kamba maman désisté bakanda bazotika la combien moko sikoy ba favoriser na non ezali discours ya lokuta bato faut ba prendre ya ce que loko esili ce que bato baboyi tala lokola eloko tozobunda nango fcc bato baboyi yo ozomona bazomona ondire bato baboyi bato balingi bango te bango bazotelesika baza kaka mais na conscience na bango bayebi ke bato balingi bango te ils sont conscients omoni mouvement etikali kosalama donc fois 10 ça plan B ezali mpona kokimisa lelo tokomona ke trop c'est trop plan B papa ata balobi oza na arme okobaka
parce que niveau population kobima tala Ceausescu azala ki dictateur ko leka bango bakimisa ye na Roumanie talo le gars en Algérie bakimi ndeto sala plan B 1 million ezo kene ngakati ya bato hata usane mende ko bisa basuda to côté hélicoptère token Tanzanie mais to matape to kita obotiba ne belé oh lelo ba voici l'homme ba osa musala kitoko basala nzambe belé mais yo zala libanda mwana yo mon côté tout skala omone na plateau ya TV5 nan ya nani ya télé 50 mais okangami mwana yo nesima leki abi papa zo chal monoko wana ya pamba ta shona ya lokolonga na yebi yango bona pesuka lokuta papa d'abord ce que mon gars comme moi n'a pas mis au sakana papa azandoki c'était mauvais signe yo za mwana tashi papa yo mwana onde ba invité na ba plateau sur la télévision te c'est maintenant que tu dois comprendre le fonctionnement de FCC. Ok. Bagarre sonyo sonne basala qui paye. Ça le va qui a coupé sur la Bible. N'évitez ce que ça passe sur lui. Hein? Dans les Rwanda, au commun la bateau, ils ont été ouanés de choses. Parce que le bateau qui veut kabimi n'a pas sur la Bible. Et l'ingi côté c'est que ça a monté au kuta. Zamba le bela kayete. Papa ngana ko bisa yo que ye na katra ye ay bi pourquoi sur le beau avec ba bisi biso ezana dossier moko soki dossier ya liboso justice epesi raison mais ami bale balobi vraiment okobika te pour balobi que église na yo o ezali na bandal awa o spolier terrain o ezaki réservé na ba jeune et sengeli ke le koya ozonga lisusu devant bazuzi parce que église na yo wana terrain wana ezali ya yo te ezali ya l'état yo ozwa mona makasi komi kosalela yango na uti koloba ok mabe ezeli ministre mosusu akozala omelaki na Botswana omelaki na Tanzanie lera ye na cadre ya FCC cash FCC akotisi ye ayibi makambo mboka te omoni même lera bango bayaki autorité morale bayibaki makambo na biso te batatonaki mingi ti lelo ndo mona kalingala matata oyo boy matata koloba ngo eza passé alors c'est-à-dire que ministre wana lera biso tozoki place azaki parfois na 8 ans. Parce que tout ça, le certificat d'enregistrement, il y a depuis 86. 86, ça fait combien d'années? 34. Donc, certificat d'enregistrement, il y a 86. Donc, les Rwandais, ils ont 8 ans. Parce que ça, c'est dans les 40 ans. Ah, donc, ils ont parfois 7 ans. Ayibi makambo te biso place toela yango tokende justice à des reprises na école na bato d'abord néglige moko na mutu moko to gagner procès tout ça na ba jugement to bandi démarche légale ko bandi demande de terre les acquis déclarés espace vert tout ça on attend yo Mobutu c'est quoi les tout puissants yo boto la place jeunesse na tango Mobutu yo na bango ba yuki Mobutu na ko yo ka ba vivre Mobutu te Kabila za ilo te Mobutu c'est qu'il est tout puissant même ba papa tiens on le so comme le ba ser comprendre parce que c'est que Mobutu na moment il y a les tout puissants Mobutu ndé moment na so ki parcelo Kabila le père a tiki parcelo Dieu Kabila nani bon atiki yango kaka coalition de parcelles des églises et en plus le tonginda kunanga te aweza eloko public mais bango ba yeli banda pour ya l'état
avant bolo l'église vous on se bande par l'état et c'est ça il veut bande sur l'état partout c'est une provocation et donc c'est une provocation et ça le gars besoin comme intensité besoin soit comme bien soit que pour pas mon ngai ba benga na ke kunyo batina musula ke kunyo tokomi presque na suka ya émission na biso parmi ba makambo oyo ebomi mboka oyo ezali corruption kasi tozali komona inspection générale ya finance musa ezali kosalema mikolo tozali koyoka bascandale ya ndenge na ndenge bambongo esengelaki kota na kesi ya leta ezali kokota te ezali kokenda maboko ya bato et mokonzi ya mboka déjà azokende 2 ans yango banda du pouvoir balobi social ezoya kakate bato bazozela le peuple d'abord mais ezali kosalema te en tant que leader yo koyi koyebisa peuple nini a perdre patience toto zela to continuer kozela papa tozela quand même bato président Félix a joué pouvoir dans quelles conditions ce qui est lot et veut patrioter que c'est déclenché c'est à cause de ma mitolini surtout na wana muto joué pouvoir les lots sur 100% il y a 30%. Bon vous avez 70. Ministre il y a finance azu chabakuro kanjam. Ministre Abidjan azu chakuro kanjam. Oyo bazo permettre muto à sala musana lengi longo banite. Mais oyo sorbani ko yaka. Kaka ya kubongisa ba biloko ya 100 jours wao. Et c'est le problème. Ngani bisaki batu que c'est la patience. Na ndenge nini bokunzo eza sikoyo eza bokunzi ya partage oyo nga nazozwa ngo lokola transition sans Kabila tobunda tout se débarrasser na système FCC ya koloka jambe l'air président Félix a kozwa totalement pouvoir bato bakolia bakomela bato balingi bato balia bamelete donc c'est le prière comme c'est à dire que na répondre déjà la deuxième mairie na zakuna lobby bakolo balte ki appartenance na yo na UDPS na uté pas jam et franc na zaki pas franc jom sikoya appartenance voilà il y a MLP. Donc c'est-à-dire que c'est-à-dire que bolanda bato bazolo bate bolanda bangote papa message d'abord la poto na bana poto nebite ni na zone semestre na zobunda na ya na pesa bango de vive voix na le na France na Belgique l'Allemagne Grande-Bretagne États-Unis Canada na koleka kala mingte pour na remercier bango na musala basali donc bango baza musika a opena zakina ba combattant donc soki nzamba songi après mikolo Mikel Bosso tout kolia na bino kwanga to melimo secret ya combat